Na souci ya kwa assainir vie province ya Kinshasa pe kwa accompagner parole ya Nzambe ndenge kumama na livre Esaïe 62:10. Bweba ko église liloba ya Nzambe oyo ekumamaka epai ya le prophète Konde Polo Dominique ezwaki initiative ya kosala mobange na salongo chaque jour na vie province ya Kinshasa. Kaka ndenge bozali komona na bilili bandeko bazalaki bien déterminé mpona kosala salongo oyo kitoko awa 17e rue Lumete la place échangeur boka ndenge basali congolais o aza congolais aza na maturité donc epa na yo même liboso ndako nokotika sa te loka liboso avant bando bima na libanda olobaki mboka eza kobeba yo motala porte ndako na yo il faut bongisa ngo donc eza modèle o sembe biso balanda donc babaka on sa la saranzela za liboso donc le biso to laxinzela c'est muso balanda pe papa prendre peut la mboka po ezala bien mettant dans une notion wana na kati liloba donc vraiment na à tout cas ezala samedi ba journée so salongo ngara zanga te to ça musala o en travers prophète Konde Polo Dominique yende mutala kisibiso ko kombo la balabala ya Yahweh parce que quand même na Bible na Isaïe 62 ko sala misala ya Yahweh ko bongisa ba balabala bikote nyo société ezali pour le kum na Nzambe parce que na ba famille ba bitumbeza makambo eze belé to sala rapport na le kum na Nzambe. Bon c'est ko grabe ko eba ko église loba ya Nzambe ba banda déjà ko sala salon oyo depuis 2000 ans parce déjà 22 ans mokoka kasi oyo bazali besoin basa salon ko ba na 17e rue échangeur ti na mikondo exemple à suivre. Eyokani.